BCBGT. Alors biso tolobaki tokotika ngo bongo te toyoko kutana na métro yemoko ayebisa biso elo nini esalié alongwa et pas papa chéri moto pamba bana mondo entier vraiment toyebite ce que eza nini na un mois au mois au cas novembre donc to monaki mignon Abraham alongwaki abel le charme akendaki pas mon pa osimba kité à choisir chemin na travailler yemoko na kwa na lelo o susu métro alongo toyebite ce métro ake et pas nani toyepelinga beta borne parce que et comme un système que muto sera longo fa beta borne toyebite ce qui métro azawa puis biso c'est LUCV toyeko luka métro toyeko luka pe musike golo mayala mutu ayebi merci à Papi Nzola mais son propriétaire privé merci la bafanye so partout dans le monde mon vieux Célé Dibois papa social mon vieux Thierry qui fouet maman Nzanto moyo yebika mon vieux ya Katina ça déjà na métro golo mayala cause de langa déjà métro babi mbalo ayembaka kitoko to ebité elo ni esali ke alongo papa chéri na voix na bonjour métro. Ouais, bonjour Christelle. Bonne santé. Oui, ça va nangolwa nzambe. Oui, métro c'est vraiment koyamba na émission na ngai batu mingi bayebi komba métro to koyeba vrai nom ya métro car métro to métro za sirno to comme vraiment ya famille babengaka o. Ouais, non métro est vraiment un prénom na ngai. Ay combo papa na ngai ya ba surnomaka papa na ngai et comme prénom pa na ngai quoi. Non na ngai da Matondo Ngoma métro. Matondo Ngoma donc yo lokola mignon Abraham Ngoma bosa bandoi tokutana na ngoma mavinga ngoma Matondo Ngoma. Merci. Métro batu bayebo papa chéri artiste et chanteur. Donc, au conseil de bref parcours, non, avant, le lot comme papa chéri et puis au quitter, au conseil là-bas, le monde aussi, partout dans le monde, parcours, avant métro, Ayana, BCBG, Azaki, Wapi. Ouais, avant métro, Ayana, BCBG, donc, na salé parcours à Moulaï, tout est, Nazaki, Kizito, na groupe catholique. Kuna na Selemba na paroisse Christ Molobeli na pesi bayaya na ba Kizito na ba Noretenion so ya paroisse Christ Molobeli ba Salamoni na doyene seno magali bino nyonso ba Salamoni na bino aki choriste na commis dirigeant tout d'un coup je me suis décidé de faire la musique tout court avec na ba groupe d'adoration lorsque je me suis décidé de faire la musique tout court neko consulter tante nangai ya sainte monangani et puis on a besoin dans ça la musique yemoko ayoka ngai ti moko mususu abengi paix à son âme maître Baja de Baja Kingwe Bende abiyoka na mwana biso oyo maître Baja yoka ngai wana neni 2010 maître Baja yoka ngai ti yemoko ya sainte monangani abenga papa chéri c'est moi na biso moko azo yemba so mo ezali opesa ta musala papa chéri mwana ti yebisa ya sainte ebise soka eboyemba te kozwa ete poza mwana biso foyer bande musala ndesika yoka moi histoire ya Abraham ayaka pe chanteur mais akoka koyemba te jour la boso pona frousse andimanga comme danseur tu par rapport à découvrir non c'est un chanteur. C'est un jour al bosso au bang atalara papa chéri mon leader a pembe en live ko tremble pe nde na koma ko kende kokota BCBG ngwana quoi. Voilà et puis tant au koti BCBG ba yamba ka ndi. Oui, je te bien accueilli par rapport à ndenge nazala ko yoka yoke kuna bakisi banini je te bien accueilli et puis faut amailler même bat papa ça nga chance même na quartier BCBG ko kate amsupe ba tant na koti ba msupe ba le c'est ga soka combo la ne place à répétition on a ko sabiso ya koti BCBG donc mais je te bien accueilli chose étonnante ezala qui jour na yembaka pour BCBG bat ba ko tarate la répétition coulisses c'est pas facile ba collègue ba musicien ba betela o maboko jour na yembaka vraiment la salle a applaudi. Donc j'étais bien accueilli. Voilà, j'étais bien accueilli na BCBG. Lelo
Métro Azal sous-souté parmi les musiciens et BCVG a commis à part parce que dans mon entier qui bande de besoin de département de Bec Métro Joski bazar en suspension moto longo qui ezalaki Mignon Abraham na Abel de Charme mais le lo Métro suspension puis Métro à longo donc koyeba elo nesa que Métro à longo BCVG elo ko vraiment est causé départ nangai. C'est on est de grands garçons tant au fanda aux autres étudier makambo izo leka au benda pe film na relater na mukuse pour isa site mususu na salle déjà ba émission oyo bato na expliquer raison ya départ nangai cause nango za non to kenda na karaoké karaoké zaka ndenge to tambula na biso karaoké moko za na limité c'est ça ouais karaoké za ki na limité. Ça là que non tous à l'angai Abraham Joski parce que même na famille mon aba na papa moko maman moko se basa si sur mon a demo boy bakanga na trop moi demo so pe bakanga na trop donc ça on naturel et naturel là que même papa ko to boti bana ne nyonso mais mon za mo ane moko lingaka mais binga sikoyo tant na ya BCBG makila écoutana na Abraham tous à la trop naie avant tant sous karaoké na tous à la déjà na activité sous toké na nganda mo boy toké na biso ko se divertir et mkolwana itomba ki mabe tant to komi na place wana et ça écoute toké ngana na nzela nanga et pas na nzela na moi je suis piéton lui il est véhiculé mais on faisait presque même chemin parce que non ça va to ko maintenant non pas batu nga moko na tala batu nga moko na 7e rue wana comme ça le rôle yo ken de première rue. Bon, on a déposé. Pour côté, on a vraiment Abraham Aza souple. Côté, on a Abraham Aza souple. Tokoti et Joski, tous allés na réunion jour. Joski. Na réunion la bino BCVG. Ouais. C'était après réunion de fallait qu'il ngana kende comme on a mutu na première et Abraham aussi fallait qu'il kende 7e mari. On avant Abraham alonga BCVG. Oui oui. Joski R les kaki a bien effacé. Ero moyena na kota Kingabwa ezate na ok là et pas non ok pas de problème de ça que to koti bisonyo so voiture moko to kena na 7e wana to kenda na biso ko se divertir to kenda na objectif inter ko se divertir to kenda non après makuta na batuna simanango akepe a déposer nga meto kuti moi chupa c'est qu'après ma kenda to kuti moi ba whisky na mesa tout ça to créer pe ba poulet ba ntaba wana to sali staff na biso et to kutaki na terrasse wana karaoké moko ezaki wana mutu moko beta musique à interprétation comment on l'appelle Monsieur Borel a beta musique na ye et ça ki ba sengi biso pe ba moni présence à BCBG to kokarigole ka ina persité tomati non bah tout le monde est présent il y a Mignon Abraham pour y une figure emblématique par rapport à biso mususu yende ba reconnaître qui tout le monde Mignon Abraham soka ko mata bete la biso ta Germando de Mignon Abraham amati abnon nazanga mote nazana ba masana ngai soki ba koyi ko ya ko accompagner nde tomati to yembi Germando subitement tanga to si sinzembo vienanga Jos Diena ayaki pe wana peut-être non eta karaoké mutu batutu bayaka na bango ouais le temps Abraham bayemba bazoyemba nze moko na vie Jos Diena nga na yeba kanté ba ancien succès et ba kanté na telemi nga pembeni Josi uto akitaki déjà namoni nani bureau ya Abraham ayobenga ngai Darcy Kinkani na pesi mbote ayobenga ngai bo presa tindi mutu moko wa kebino bo beta conseil et bon ndeni ni presa baki kebino bozaki na karaoké il y avait quelqu'un qui n'a pas su le belango tepo c'est dans le bien ba to lo ba o tolongwa kaka na kombo Seguin donc nga nazo relater kaka histoire ndenge zalaki ni tete mutu akomela Seguin mais ça n'engé pe na tanga kombo na yete donc bato moko bazalaki wana pour ça qui moi débat libanda wa na ba tout ça qui na ba bimi ah est-ce que ça vraiment problème bino boye na karaoké debe biso ah nani chauffeur ya papa chéri aya qui wana pas vérifier aya biso clairement que mutoza awa wanda komeli Seguin message écoutez Seguin sur place na presse
ndemba la moka commission information et pas ya prise nde sala ki batindi chauffeur wa na biso to chauffeur na bi to bantu ça ne mo ba discussion te to ye na biso porte za ouverte mutinyo so zo côté za karaoké plus en plus banderole les agents na tangi c'est na banderole na bitanga na banderole qu'est-ce qu'on a écrit karaoké chaque vendredi avec Monsieur Borel siko so to bito sala analyse Métro Abraham Joski ba continue orchestre Monsieur Borel ou soit biso pe to sali orchestre na biso to yego betelande Monsieur Borel a levé les rideaux. Donc vraiment ezagelo moko fallait pas comme ati sike comme awa. Mais elo etina benda ba filmer mo ba suspense nyonso wana pourquoi elo ka mukeboye faut comme amunene. Ti sali ke bon on a sauté et sali ke photo zo suspension. Donc quand on obetaki na karaoké wana ndenge message wana ba pesa ki sege mignon message et puis comme ça papa chéri ba moko bozi suspension ne faille toujours suspension na mignon brambino non du monde ici ko ba suspense continue et sika o esali que non ngana benda film suspense continue on était à 3 ba suspendre métro na Joski na bandule betamaki biso kenda itenga na Joski ba biso popema boyaka mercredi prochain boya robanda boulot to ye mercredi ango babo ito répéter bati biso l'écart avant répé banda chef Nabiso Seguin a bengi réunion il a commencé avec ba danseuse on a suspendu aussi 2 danseuses mokwana bakana bango na yebi pensate simanangwa yepa na biso binope boza suspendu pour un délai indéterminé c'était une semaine to purger une semaine to zongi et commis indéterminé. Pourquoi une semaine de siliciango et comme sur des semaines et comme sur indéterminé suspect toujours continue et même temps ba matisi biso na indéterminé ba peki biso une semaine Abraham ba bouger été et comme indéterminé Abraham ba bouger karaté et pourtant on était à 3 en dehors non que tozalaki 3 na karaoké wana il y a des musiciens oyo bakendaka déjà ko yemba par-ci par-là. Donc il fallait qu'il y ait déjà une suspension avant que biso et comme la biso. Le BCBG bakenda ko yemba. Oui. Bamsu bakenda déjà ko yemba na karaoké et orchestre et yebi na ngopé. Besoin ni blâme ni suspension. Il est arrivé dans tout na biso suspension. Peut-être parole ba non, peut-être parole ba non. Bon, oh bamsu bakenda yemba na ba yemba bango moko mais ezaka la même chose. Oh biso autant to kenda wana to sala ki vraiment fierté à BCBG. Boringo ezalaki wana bina ba bouteille ba whisky telemina mesa tabezole sama ezolia ma soso ezolia ma oh batumso bakenda ba karaoké na bakenda ne lolombo ake wana bo azoyemba baba mbake ba 1000 francs ba 500 francs c'est pas digne de BCBG mais biso kenda to kenda ki matolo te to kenda ko senga te to kenda ki na biso mutamna nzela mais to ke ekomi staff tina ndenge ba senga biso to beta nzembo to beta ki germando na ndenge komi et sous qui est suspension indéterminée parce que on est les intellos moi ndambo classe auto kendaki to comprendre ma cambo suspension indéterminée cause après 2 jours hein pour ba déterminer et cause à 2 mois et cause après 2 ans tant on a qu'on bon indéterminé mais avant tout les mato kende chef Seguin abi bo kende bo fana na palin ba mabata bo zelati mukolo album ya Abraham Obima bon bo ke yemba na ba karaoké wana déjà Abraham alongwaki Abraham azali na biso que non tant toujours indéterminé Abraham toujours épargné Abraham présent orchestre Mobimba présent aujourd'hui suspension on essaie déjà combien de mois 1 mois orchestre Mobimba présent na Abraham sur place. Et non, bo que de beaux fans na ba parler ba mabata bo zelati mukolo album ya Abraham et Obima. Oh. Biso betar na wenge. To l'album ya Abraham ndenge ni donc bolongo li biso. Donc balongo la biso intelligemment. Balongo li biso intelligemment. Ba bimi onga na ndenge ya suspension. Et ndenge na ben le film donc déjà langage wana ke bo gende bo fans na bino ti mukolo album Abraham Obima ezako longola mutu pour album Abraham Obima mkoloni en plus sur album Abraham Ebimi makambo Abraham eza ya Abraham moi l'album Abraham bino boyemba ke kam oui nga na yemba
Si on a osé la paix pour naïe bipé, pourtant on a un studio, dans la genga mongo. Mais à ce que je sache, il y a des musiciens qui ont un orchestre bayemba. Ce qui peut être l'un de causes oyoyo et ça que métro a expulsé du groupe Joski pour Joski n'a habité sur Kayemba. Mais yo oyemba na pas sonore ezaki album au papa chéri accordé qui na minio Abraham abimisa. Voilà, mon ko ya ba suspense. Wana ngam na kanisa bi ce que cause la pour na yemba na album ya Abraham. Mais papa chéri mutu a accordé à ça l'album on a. Oui, to senga permission tétan, on a senga permission tétan on a genda oyemba. Mais déjà permission au papa chéri a fait ça Abraham ça l'album na kati orchestre. Alors ça on a bané. Ne pas mission orchestre. Et ça fait que senga lisu que na président lingina ke yemba. Na habité, ngana zo ka ondengo wana te. Ngazo on a déjà permission on a déjà makambutu bapesi. Tu sais sali que o bogende bo fanda na comprendre que on na bendi feeling ma bezalia. Na mona pe non? O lettre Holanda bino. Azeli lettre pendant 3 semaines. Lettre été. À part maloba nyonso wana toza batu moi kaka na BCBG wana c'est pas que batu nyonso baza wana et surtout ngana dans la problématique té là je le dis clairement dans la problématique té dans na problème na mututé et ça pena information o ezaki non et lo ba na pembeni et komela ngai comment ngana za suspendu oui comment ngana za suspendu boko tu na moko ya orchestre non yo solo na métro mutaza suna bisote yo solo la na yekaka ngana yebina na suspension mais batuni moko na biso moko ya orchestre non yo mutaza na biso sute yo solo la na yekaka ndenge ni oh ngana za sute de ma fongo nga mais ngana bando la lettre ya suspension ni ba lettre ba déterminer temps délai ya suspension et comme que ngana za sute ndenge ni ba solo na ngai na katsomo mukete banoze la lettre à suspension comment le baké comment le baké yo oza lisusu parmi bato BCBG. Est-ce que vous occupez temps ya kosolana mon papa chéri par rapport ya suspension na bi? Oui, jour chef Sega annoncé que non yo ngozana oza suspendi mais président moko ako lobela yango donc yaka na yo président moko loba jour to yaka. Tant on a expliqué bango, makambo tundenge lekaki. Tant on a expliqué makambo tundenge lekaki nde ba yebisinga non, ba chef Gidel, ba vient ngari Rio de Janeiro, non, comme il a pris message, expliquer. Yé ayoka ki ke bozo beta conseil. Donc chef Sega comme il a qui message que tozo beta conseil. Yangwa aloba ki photo zo suspension. Pour ça permettre toza ba mission BCBG de ko ke beta concert ailleurs te. Tu as un concert hier, mais papa chéri a été que karaoké. Chef Sega yebisi que tu as un concert quelque part. C'est quoi autant au Sahel qui papa chéri message n'engé batina kyo. Réaction papa chéri zakinde par rapport au message de Tinde. Non déjà papa chéri a communicatif te. Asolarane na biso te ke o bobengani obengi ayambi pe. Et ko zaka ko lié message. Azi bon note, tant que temps beaucoup t'en arrêt par exemple, na mon message na yo. C'est comme ça qu'il est. Yo quand ça tant sous pour ça acquisition des réceptions à la tête. Na peut c'est pas comme ça ça là mais mettre fois na comme là papa chéri ba message. Tant que mon suspense ndete à mon aité. Mais tant beaucoup na mon message na yebi. Na zo quand peut rendre na zo qui acquisition des réceptions ta sala qui sinte. Na yebi que message nanga et komaki. Donc na komaki message n'a expliqué téléphone et les au kangama ils en charge mais le totangi message journal na komela papa chéri n'a expliqué qui est makambu nyonso en plus il a présenté l'exquise na bino na kendaki to kende na karaoké sans arrière pensée na zamona na yo limbisa lokola esonné mabe et puis na promettre et kozonga ka les sous-souté erreur malgré ça tellement papa chéri azala qui déjà diabolisé. Et ça dit que Andimi à perdre soda nae au public nous soyez bien non ou ya fanda wa soda ya BCBG soda ya 10e bataillon soda ya 10e bataillon car ndenge au lobby wana métro au 26 ans
Bientôt 6 ans na papa chéri lelo olongwe tout à coup sans liloba papa chéri ozo se reprocher na nini peut-être likamu po balongola ra mutu bote ka po besa na karaoke ozo se reprocher na likamu nini à part makamba karaoke tant on a bendi film na comprendre que pour ça makam susu leka na bendaki ba film tout wana na mona ke eloko provoquer makambo tout ezaka ndé na yemba na album Abraham. Voilà, si on comprend bien ce que l'obala monde tu vois Orlando bando kuno ba Orlando de part dans le monde kolongo na ya BCVG ezake na ndenge yo comprendre ça que po yemba ki na pas nord ya ngone de ce ba benga ninga pona longwete ba longolinga na BCVG pona oyemba ki na pas. Ouais, c'est ça parce que avant déjà moni ngazaka nazo se vanter na moi malamu poli ponctuel ce balobi 15h nazawana répétition mercredi jeudi à moins que nous la sous-informé et msundenge za répéter za tuwana s'absenter mais na yebi jour na s'absenter na répéter na za toujours à l'heure na sona na mututé na mankaka mututé po ba mzuzo za rapport na s'imposa qui na BCBG na s'imposa que za que non na kota vraiment na carré wana ya ba grand bato musuta musako koma lolendo akomo boudé ba prof qui benz akomo boudé ba chef Gidel akomo boudé ba Fuji mais moi j'étais resté le même car ndenge na kotaka humilité nazalaki nango yango kana nazalaki nango même tina comment voyager pour ba voyage pe na BCBG et vu misara bato mutu mais moi j'étais le même donc sur le plan comportement sur le plan boulot je le dis tout haut ils n'ont rien à me reprocher. Voilà, na plan surtout ndenge moko olobaki na songo sima mama mokolo olobi ke ba diaboliser papa chéri na nango ko diaboliser papa chéri po na alongola métro na BCBG soki na lobi et comme alobaki komba moto alobaki boye non za libre ya koloba que ça on va tenir minute za libre ya koloba parce que bande ono ba Orlando faut ba yeba quand même métro alongwe ba diaboliser papa chéri faut ba nango diaboliser ki papa chéri mais source eza karaoke moto appelle ça qui information ya mabe papa chéri za chef Seguin parce que moi je ne condamne pas moto ya komela ki chef Seguin message c'est à lui tant que chef faki kutu yemo kwa gérant faki benga Abraham soit benginga ezan ndengeni place bozala na bolongwa mabezali chef azala ndengwan mais lui il a directement transmis le message et pas à président et puis à transmettre en mabé que métro Joskina Abraham ba obeta concert or c'était karaoké en plus toujours ici une semaine to fandi to yé et mati indéterminé bendafil na yebité. Voilà, merci Métro, merci à Wivine McQueen, merci à Judith Ngoïma Sapembe Chimène Kiala, balobi vraiment c'est elle nous suivi mon PPSK surtout le ba mingité tozo pesa karabino musala to pesa ki bino dia musala bo continuer ko sala biso pe ka to sa musala poto se pesa ba fan na biso ozala na biso de partout dans le monde to za na métro matondo ngo makaka ndenge le ponga na bando benge matondo métro wana vraiment veut dire métro 5 ans 6 ans peut le papa chéri bah bon souvenir et cause ngati oui moni ngati nazate donc ils a siffler penalty moko ya ballon vers la main ils a volonté à jouer mais ils ont des ballons vers la main mais siffler penalty bien de kanangai pour ça ya uzana BCBG izanan mais comme ici papa chéri na niveau moko ezaki amona ngande na komi kadia mais puis papa par rapport à quoi mais koyemba na album Abraham ba mona ndenge par rapport à album Abraham na katso yibi maloba koyemba par rapport à album Abraham ezaki eza pas ça non bato so baye ça le loté papa chéri parce que Abraham chance wana ya koyemba siko comme siko kadia na ndeni toza batu moni muto ayebisinga na poto
On a salé, je ne sais pas si tu vas me contredire. N'est-ce pas qu'on a dit à Papa Chéri que ce qu'a mis album, raison pour laquelle Papa Chéri a bloqué l'album. Je ne sais pas si tu vas me contredire. Il y a Yokaki. Voilà. Donc, j'allais dire, Papa Chéri peut Azam Moutou. Tant que Yoka, Maram Soussou, il y a solo, à mon égard, non, Abraham n'a métro bakanganaka trop. Abraham métro a yembi un album Abraham. C'est Sira Boulé, non, bateau et Boulé, basala orchestre na bang. Voilà, au lobby bien, au lobby, ah, tout le monde a bien que Papa Chéri a bloqué l'album pour na. Pour bailler bisser que ce qu'album est bien musicien est-ce que c'est que bino déjà BCBG vous qui déjà na envie à kolonga masolo déjà c'est tambola qui album est bien surtout longa yango parce que mai n'ingana pas battre quand même ce qui est tambola ce qui est muto kanisa kindengwana c'est pas métro c'est pas tamsum je sais pourquoi bato belé ba osala bloquer tamsum pour na 2-3 personnes bazana besoin longa tout mon qui est na kata BCBG métro album est oumeli album vraiment est humilié. C'est que bino mon mouvement na bino wondat potambola bien te yango celle que Papa Chéri a bloqué album parce que tant ndeko na benga ko na poto c'est que ça et le bama qui mène na pas mbaté kotambola bien te je ne sais pas par rapport à quoi les lots orchestre zo beta la BCBG za live de ce que concert au CPLI. Malgré, ça fait des années, albums et bimaté, mais tant qu'on est dans un concert, on s'est retrouvés. Mais c'est le jeu d'ensemble, non? Si le bateau vraiment basé dans ma canisse, na quantité, bah ça la boulot na niveau défense, na attaque à BCBG ça là. Donc musala non ka o ezo salama, bah parce que j'ai mon fala ben da film amende te dara dia bo pona ba musicien ngai. Pour kolongwa eza sujet tabouté. Batu balongwa na habité ce que dans orchestre moko yo yebi kufa po ba musicien bakenda. BCBG c'est Papa Chéri. Tout le monde peut partir. Tant que Papa Chéri sera toujours là en vie, BCBG ozalaka. Papa Chéri ko les gars na télé lelo non nazo recruter yo mona full o kende na baoba. Donc c'est pendant ngako de abanga départ nan. Mais départ à danger ça là moi que non ba vina biso ba fande ba grand chanteur ba Emelia ba vina biso Chaibou ba uto kende awa déstabiliser mouvement te car c'est métro qui inde déstabiliser mouvement si ko se ba pesi rapport à ndengwa mute que fa bafoué na yango pour mettre soit que yesala ndenge na zate siko yesani mais c'est les quoi dazo kwa sime Didi Galomba zo kwa sime na yebi ba masana ba bosara dire na yebi bazo kwa sime ndenge na kebo ça non l'autre métro to habité balle de match ou meli pour na bino mutu soi-disant que bonga ki bolonga na bino ce qui album me bimé et là on ne sait pas ça na 4 BCBG parce que BCBG ça orchestre mo mini et là on ne sait pas ça et là on ne ça que Papa Chéri a bloqué album et là on sait que Papa Chéri a bloqué album parce que ils a clarté que Moutou et là on est entreprise d'ailleurs il y a yemo comme l'entreprise et puis à bagi ko bimiselo on a yemo ko pona so ka bimiselo ko na ba musicien ba ça ni ba ko kima et là on y bino mo boza bozaki wan oza kasté mais ozaki na kati et là on y bana koleka entre bino bo répétera en coulisses makana bino trop ezaka en coulisses à part ba live bo betaka donc naebi ke naebité wana zo tout non on peut ko yeba moi muke makambo le kana kasa BCBG ko sara ke Papa Chéri a ça a bloqué album. C'est que je sache omoni mai ningana pas matin ngote o loba tout à l'heure pour Papa Chéri Hermoro akendaka tout droit au bité Hermoro na yebi ke bozan ba boule na bino pas mutu et surtout défaut ya boss nangai El Salvatore de la patrie. Il reste et il restera mon boss parce que c'est lui qui m'a façonné. Papa Chéri soko yebisi likambo que non métro kutuboy azion ya solo attends tant que yoka métro c'est justifié de oyo ya yoki liboso yangwana sikoyo biso tokendaka Papa Chéri te ko c'est justifié ayoka kaka
ayoka kaka yo bilo mususu kata ke non ayoki abengi yo pe a tout nyo se justifier ta mususu bilo mususu linga banda ko négliger nango mais siko ayoka kaka asa pe mutut asa mutu donc voilà, merci papa chéri. Azaka kamundo lobi na tozonga ka ba bon souvenir lobi ke okoka kolonga zana na posa ya BCBG wana za bon souvenir non bon souvenir eza que ceux qui na mata avion c'est grâce à papa chéri. Ceux qui na bima Congo na ke pays mususu c'est grâce à papa chéri. Donc na mayele o nazwi na kana ndenga musique mayele nazwi to bando yemba na biso muto oyemba azali banda ya musique na oyoka na ngate melelo soki muto oyemba na oyoka genote o azali banda de mayele wana formation wana donc ndena bénéficier non. Voilà, bénéficier de la formation parce que on est aquí eza orchestre ya mné BCBG ba mauvais souvenir on a paysan à terre ba mauvais souvenir ni vraiment lo ni na longo BCBG et là mo basala nga boy et là mo na kuta na ngo masa mo basala nga boy wani zanga te ba mauvais souvenir ni mauvais souvenir j'aime pas trop en parler parce que ça me fait trop mal. Même nga mogozo na fandi nga kutu ko kanisa na sujet wana te po ma mission kita ngai. Et puis l'autre fois na lobela kiango na émission, c'était pour faire voir na public qu'est-ce qu'on a gagné, qu'est-ce qu'on a perdu. Et s'il faut rester on va rester pourquoi et si je pars pourquoi. Pour tout ça la émission pour batuba comprendre. Donc mauvais souvenir eza que na perda vision na liste na ngai à droite mon ate na juko wana na orchestre ba masara ya contre molema banyatanga bord ti na ndenge na liste na ngai ekufa je l'ai montré et ça là batuma wa tourna lingi ko blessé sous batute dans lelo na longola lunette te na relaxate boyo kakaka. Voilà, banyataka bord ndeni babeta ko li kofi babokela ko maladie babeta ko li sasi. Oui, babokela nga maladie j'ai vraiment souffert j'aime pas trop en parler. Voilà, merci. Eza mauvais souvenir. Métro Montréal avec Sabine Ngozate parce que bato ya ba mitema o eza vraiment sensible bakoko komona ngote vraiment merci Métro vraiment Ngozaki disponible pour na ko recevoir biso moi muke Métro Alongwe BCBG Métro qui va na kananda ku to Métro akei no orchestre quelconque koye bato ebité. Orchestre on a rêvé na vie dans la BCBG. Ba idole nanga za papa wemba na papa chéri. Mais papa wemba pesi akufa. Mais na banda soué nanga souci nanga ki na est vrai pour na lobango na ba émission trop mon rêve le plus fou était de chanter à côté de papa chéri. Voilà, mais les gens qui s'y rêvent, voilà. Vous allez sous souper le papa chéri, mais trop ce qu'on évolue. Pas nanito, mais trop avant de nous à réfléchir non ici quoi. Départ nanga na préparé kangote. Na préparé kangote que non dingue batum suba non abando linga boule fona kende. Ngai linga brusquement bakambi comme linga compliqué ti nandenge. Na sopani libanda ne na bagi non ballon vers la main na carré arbitre kangimi so puis penalty donc na préparé départ na ngate donc na minto na parlé. Bon ce qui artiste et musicien mon boy a proposé na métro ya ka to manabiso parce que la minto au salelote na quand ça penate na kota ba orchestre mususu surtout ba oyo ba orchestre et fan ça déjà ba structure donc na quand ça penate à moins que na changer décision mais pour l'instant si à la maison nous allons réfléchir ni il faut na ça là ba fan pe o bozo landangai au monique aux en confiance à voix oyo pour na invité na yemsinga to lobisanga trop oyo ba monique a na confiance a na foi en 10000 que oyo ceux qui to miser pas moto yo alors ça makambo bien donc na oser là tout le monde benga bâtiment benga et non bon biso to miser proposer non moi et le mot total là non donc on a parlé
ce qui mutwana monani vraiment yango nazo kanisa vraiment donc ce que loko ndenge wana salami na okumisa nzambe mingi ndenge na okanisa penda okena ba orchestre batute ce qui mutu moko mwana telinga pake na laksa 5 ans de formation na jeune BCBG et ça l'a bien makasi. Voilà, 5 ans de formation aussi na BCBG oyembi pe na otiki ba œuvre na okune pas papa chéri ou comment? Oui, na yemba ki na balle de match, na participé trop. Zamoko ya makambo e tant on a ben di film bien na sur na place te awa. Tant na ben di film na yemba na nzembo ya Abel de Charme. Abel de Charme à Longwe. D'office nzembo na e obimate vocal nanga pe ekwei. Na yemba na nzembo ya G100 Zakoko à Longwa. Nzembo ekwei. Na yembi na nzembo ya Mignon Abraham mise en disponibilité. A ozonga te. Je ne pense pas pour déjà ndenge zolo ba déjà bo mo tam suko kendene pe nyonso ngwana. Nzembo wana ekwei. Na yembi na nzembo cellulaire. Cellulaire akufa pe à son âme. Nzembo wana ekwei. Na yembi na nzembo maître Ficaré. Mutu ayemba alida nzembo wana Abraham ye wana soi-disant à Longwe. Donc par rapport à position, confiance au Nazara non pas papa chéri Nazala nango souté. Papa yemba na banzemo na bon na bas des matchs il fallait ebima donc banzemo na nyo se koya. Mais siko 5 nzembo ekoyi 5 nzembo déjà na ndenge tangi 5 nzembo ekoyi. Album de bas des matchs c'est qui na community. Une vingtaine, soit on a calculé, il faut attendre tel, des obligatoires sous temps, dans une vingtaine de titres. On a 5 titres, j'ai commenté que Bakol soit bandé sous studio. Oui, normalement, par rapport à Moussala Ndenge na sali na balle de match, studio Gozong à 0 à 30%. Voilà, merci Métro Matondo. Au gros c'est la biso moi lourmo boy hein va faire non va sepela va faire no balinga Métro papi nous a mis soit sepela babi Wivine McQueen on a depuis London na sepela diki la rose la rose a permis na ba vient na Vasco de Gama na ba bela kuna va sepela kokamwa te gimbwala e soki yoyoki krinanga ya détresse. Est-ce que okoyeba nga lisusu ndenge nakomi squelette kutu bien bato kutu bakomi otiolanga gimbwala ye akufa lobi ndongwa bega soki oyoki oseku na ngai gimbwala kokanga motema te sikozali kobanza te soki obwakelinga ata liso okobongwa malibanga mungwa gimbwala ye lokola mwasi ya lote kanisa molimo ya mototiki ndenge ekomi kotelengana lokola mopepe ya kaina mopepe ya kaina zonga noki mbangu yo bikisa ngai nalongola pila likombe na lata mpona yo natika kose distraire na miziki ya bamoustique susi etika kopie zoto na ngai gimbwala yaka mwinde pela ondako wanga gimbwala ye otikanga kidiba loboko ebala litama obebisa ba journée na ngai nyonso tuna ba ville morte vidotiki nanyako komble yango naeba kobimisa soki nayoki baksida atolobi matama ekokoto mpona yo bakomi otiola ngai Banguna Mbakomio Sekangai. Voilà, merci Métro, merci à Maître Chris Bardol, Balobi, Grenoble Mobimba, merci à Ibenge, Papa Naelikia Kayacher, Balobi groupe Y32, Zakoyi, Nakata Grenoble, Babi Jimmy Kabangu, bon séjour na Katia, France, Babi wana ba grand frère nanga na banda ya solo, malem betozo kele na suka ya émission na biso na bi ke bozaki
belé pour na kolanda biso mais question moko to na métro métro lelo o mignon Abraham azali susuna mignon boza ensemble était ya kendaki chemin na ya yo po balongolio brusquement ndenge balongoleli yo wana et puis mignon Abraham asengi mise en disponibilité to mona ba musicien belé basenga ba mise en disponibilité neti ba fali poupa asenga mise en disponibilité na quartier latin lelo monter orchestre d'ailleurs à poto pamba donc azo frapper les ce qui mignon Abraham pe lobi que ngade la mise à disponibilité na ngana na ozonga sous na créer mouvement na ngai métro ya katoyemba réaction na ezandini makamba papier te fa solo la soka solo li bon naza ouvert na musicien nyonso obenga nga na studio na concert na okende. N'importe quel président et orchestre mon boy à ta Ferregola à ta Fali Poupa lobby métro ya ka oyemba nao na studio na concert na ngai mais pour intégrer vraiment il faut ba modalité belé donc Mignon Abraham c'est mon frère mon pépé oté muteo kabola biso pour ba okutu bazana kati toza bien bongo sikoyo nangana ye. Mais moi na problème tu va bengana bino pour kinaki karaoké quand même donc batumso ba kansa ke nazo ko en vouloir Abraham pour c'est à cause de lui pour na yemba na album na ye biso ba suspendre biso ye ba suspendre été to kende karaoké biso nyonso ensemble nazo ko en vouloir Mignon Abraham te ezakaka makamso ezana makambo nzambe makambo nzambe esengai kaka ezala boye mais soki abengi ngai ke to travailler vraiment naza ouvert pour na ye namonaka ba intérêt na ngai na mona ba intérêt na mona disque bimi pe oyembi na disque ba disque bimi nango pamba pe ouais na disque Abraham déjà na yembi et na bi donc ce que a solution que o ya ko intégrer pa na et puis oyemba na otikali na pe définitive kuna ba disque pe bo bimisa po so beaucoup ta bi mbale faut ça la fusion bo bano bimisa ba disque pamba ouais contrat kaka. Voilà, merci métro ça na comme contrat la mise ça comme contrat donc ce qui ka moi boy salami ba Abel de charme pe azan studio ye pe soka bengi ngai na kei voilà Abel de charme donc vraiment donc ba internet na biso donc naza na balabala c'est quoi qui la ville comme Abel de charme pour tous qui pe semaine passée ce qui est au poni le hôtel bosangani pas grand ou pas ko fait le milieu malgré tout et simba quitté azala studio na ndenge na yemoko poni te bino boko sangata yo Abel de charme Joski Mignon Abraham bosangani bobeti pe après pour honneur et papa chéri malgré tout bozali bana mais monter là on a bino mo boye na ndenge mo ya bien. Oui, c'est une bonne idée, mais si vous avez 3-4 têtes, on a les solos thèmes de Sangisabiso. Il faut pas qu'il y ait un message de on a tout sangani. De ce que tout le monde peut mailler à l'objet non, les ans le quoi bien bolongwe, nana Sangisabino bobeta bon de travailler ensemble vos amis, d'accord? Ben oui. Tout musique to luka mbongo musala na biso ngana to luka bana ba kende classe bana baliane vient biso waze kwa yemba peuple azo senga nini kudia kunwa kuvuata bana batanga kape bazwa ba soin soki babeli donc yango pe ka biso to luka donc merci métro to komi ko kabana moi lo bana ba fan na yo balingaka métro malgré tout mais ils ont vie quand même moi il le fan parce que tu comme Kawana ouais bah fan tout de partout bolanda métro effacer les tableaux na yebi ke bolinga kanga na zala na BCBG soué zala ki ndengwana ngamo pe soué zala ki bongo mais makambo ke buru yeke koti esali ki toye bate nani aza na faute nani aza na raison donc bon le wala mutu aza na faute yebani te mutu aza na raison yebani te bon nazwi coin na ngai nazobunda le wala mobali abunda kwa mobali grâce à vous so ibotie maboko bon mona ke ba talent oyoyo e kufate talent oyo ekufate donc botia maboko na kende liboso quoi na bike ba fana papa chéri bozaka strict ce que moto longwe mba moko bino pe bo boaki vraiment tout ça l'effort
tout ça l'effort na ebike départ tamsu et c'est pelisi binoté mais ce qui lelo et simbi na comme fierté na bino ndenge to mona lelo bana ya ba leader mususu bana surtout bana ya président Weranson donc na ebike ba fan ya maison mère ba comme tout elango tolo tant mususu tant ba kendaka ba sepela te mais tango simbi lelo ba sepela msiko ba simba po tant bakenda ki bafane pe bafongolela ki bango mutema donc nga pe na osenga bafane bo fongolela nga mutema na longwete ba longolinga ko longola je ne peux pas dire à papa chéri na ko kende te na ko longwa te na zakaka wana eza orchestre ya ngate donc bo soutenir ngai vraiment na ça l'appel na ba bailleur de fonds bo tsela nga ba moyen vous verrez que na décevoir binoté tout d'un coup na profiter na pesa mbote na bateau tout ata message apamba ba okomela ngai pona ko fortifier nga ko encourager ngai ke oza mobali o ekomelio eza makambo bunda là je pense à Charlie Mbamba depuis Tokyo Fred garçon élégant dans Paris Joliviette Ntsamba moi c'est à Pembe na Bordeaux petite sœur yo ebigaga ya yata na balabala donc moi Koli moi Western et ça là ya bien pour azala toujours Nathan Tigana Mbulumbulu Kojo Okamanji donc effacer les tableaux yo Aline Lambingazor Trésor Tambwe Sarko Mbinga mobali Mbinga na bosanité Landry Mavinga vraiment abenga kinga il était triste ya koyoka nouvelle oyoyo na pesimbote na enceinte monangani ma tante yoebi na ebi ke et ça li passe de na longwe na mouvement na bino mais na longwe musicien mais na tika les fans de na fan à papa chéri pour vos transferts de colis et véhicules Londres Boma Kinshasa contactez Congo Service Cargo Mama Zozo Monangani ba conteneur belé abi papa leki Israël Ogi Monangani papa leki Feli Isambo vient ndongo abega l'homme de passeport rouge de tous les temps viens vraiment je te porte au cœur na bo sanité ya Dadini tout Kennedy Mpembele na Luanda Eric Koundei la Jomuzombo Vitesse Amboka donc boza ebele Gomer Wandavo bolikango mokonzi mabele ba conseil zo pesa ngai yango yo donc olbaki na leka na TV na lobaka makambo na ngai yango kaka nazo sala donc na pesi batutu ba olanda ngambote vraiment effacer les tableaux yo na balabala muto opesa ngata kikuku olala vraiment nzamba opambola ye. Voilà, merci. Effacer les tableaux métro, Matondo, Ngoma, Ndengozaki dispo pour nous recevoir Busso et pas non. Merci Nabala monde entier nous sommes merci Ndenge pour PC qui borcorda qui Busso attention pour nous Hollande babi c'est El News TV mon PPS kama kambasika News Sika bolé la même monsieur Bimate un grand merci à celui qu'on appelle Adio Diogène babi Genève mon bimba mon vieux Talara yo umela un grand merci à ma copine babi moka episode ya vraiment Christelle Rose ko ya ndenga zalaka wana ya lelo kutute Letisa Lofinda baba zo na episode depuis London na kati Angleterre kunana na mobile na malgré toujours bien les noms notre chérie na pesombote un grand merci à Bibish Kabishi un grand merci encore à Judith Ngoy Mosa Pembe Chimène Kiala babi garçon morala tana catalogue babi donc so la babi mi lelo le bel latian Dilou Masonga, un bourgeois gentil homme depuis London, Motema Mimi Masonga, Mimi et Pamba, et Mambanda yo yebi umela na obisco zali. Un grand merci à Balobi, hein? Mosa Moulai, Mosa Tonda Moulai, Micho Mukuna babi, maman leki nangai, maman leki chérie, maman Micho Mukuna depuis Paris, maman Elvira Mbala, ya Chacho Mbala babi, hein? Bon ande ba papa na ngai quoi ba papa na ngai maman Elvira Mbala ya papa Chacho Mbala ba mbote na bino nyoso na biso depuis Paris na lingi bino mingi un grand merci à Thierry qui fait ma Thierry finite ba fan so balingaka Christelle Rose nous pour l'uranium de la presse na lingi bino mingi na bosani bongo te maître Chris Bardol Kaya Cher Ibenge hein
yo coach kuna kota ba Grenoble masolo eza kitoko vraiment so bo sepe na bilili o bo pesa bongo merci na golo mayala ba bima mbalo zo simba caméra zo simba machine pour ka bino bo sepe un grand merci na ba fan na nyonso un grand merci na ba jaloux nyonso en tout cas na ba fit nyonso na pesi bino mbote partout au bozali na o pe bo linganga na pesi bino mbote partout au bozali na ba o pe bo mesana ko changer ba combo pour na ko chola rabiso en tout cas na pesi bino ba mbote en tout cas musato pesi bino bo finga ka mais biso esengo zala ka ke na libota so bota minde métro à Longwe lelo papa chéri il faut papa chéri pe a lelo so métro à Longwe ninga Longwe ba kei papa chéri fa sepela sokata un jour avec métro abis album na ndenge et pas Igo de la forêt za la kalelo Fabrigas le retirada donc ba sepela donc papa ndenge za na so mona bimi na ndaku no mona ko 18 ans bimi na ndaku no fo sepela so bo finga moi en tout cas eza ki to côté conseil na pesa ba papa oya ba contre molema merci na métro de côté lema na biso to kabana to côté la so manzema na la liteo makanise memi bandoto ya mabe souci et provoque nga insomnie mama munwe ezalaki na ntongo bamemeli nga nsango petite adekone alingi mobali ya mpoto na commission e mama motema mpasi à moi suis tombé malade oh beriberi mbutu ya lelo mama mpongi te makanisi ememi bandoto ya mabe souci e provoke nga bensomni ndongo abega ezalaki na ntongo bamemeli nga sango petite adekone alingi mobali ya mpoto na commission il faisait très froid ce matin langa na transpiré Lela nandimi papa lobaka na ngai, les lions qui te montrent le don ne te fait pas rire, plutôt il a besoin de ton sang. Conseil maman pesa kingai, mettre moi na ye, salaka